Laurent na ebisaka yo musique tozo sala bato bazo sala album kitoko bali na pesa exemple za fanatisme était mais so yoki album mineti ya manda je suis et ça deuxième fois dans album kitoko album très bel album mais il a perçu vraiment na limité bali la kambasi kamena tabate Golf Dikando bien parlé sur ce plateau je reçois Yesona ya mie honorable Zachary Baba Sabenga ngaka wana grand prêtre ya Osaranate Golf Dikando. Ouais Laurent Fabrice. Bon dimanche hein. C'est ça. Zachary Baba sur. Ouais. Bon tout balanda yo bon na za ntembe. Bon. Merci au sala idéologie na yo tout le monde va. Golf Dikando bon dimanche à tout cas na Sepeli ndengo na adresse à Sika. Ouais Laurent Fabrice. Na moni cadre kitoko donc voilà tant que déplacer donc Mamoutou et comment déplacement na ndenge ya pepele. OK. Alors c'est vrai que Mikolo Tomonya ino moi mingité mais na ebi koza actif makamna eza ko kende et très bien pendant tout ce temps to monalité Golf Dikando ça nini. Bon Laurent Fabrice na biso Golf Dikando na déplacé mukie. Nazaki té 2 mois. Oui. Ouais donc naki na souci pena siège pena ngaki souci na répéter ndenge bato bazalaka abongoli mutema bandi kosambela na Yesu azali awa na mbunda kaka na ngai pena foza pena ke ndenge ka bapetsa lelo bazolinga kwa ouais kala te oza ndenge wana raison ya silence nanga opiso to saki na def eza okenda bien eza na ba plateforme nyonso tout donc sur ba betika Golf Dikando na général de Fao pepe voilà donc def tango yaki penda wana privé ya katimini donc abandaki pena fungolaki na Golf Dikando donc soki bakoti na YouTube abeti Golf Dikando baoza pena kisaka telo ke na très bien wana kala mingi te soki tokongami toluka place à siège to ya to communiquer bango mingi eza na wana donc baluka batala tala ngo bakota voilà. Mais entre-temps, on sera qui Babylora bien, Banoro les Kaleka, notamment Diembo Emelaki, Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur, Bongo Néron, Otopesi, Bambote, suite à Bandiembo Ana, parce qu'il y avait un album qui devait suivre. Si, na lobby, kasi yango na te, ils ont na kati eloko wana na sagi na def. Nini, nzembo na salagi na rombo mpeza na kati, donc so akoti na YouTube baoza, molem su na lobby te po, et comme un sacrilège, honorable Excellence. Excellence. Tout mon abanga moyo yal ngana benge ngunza donc wana buti ya biso moko donc ye na lobaka ta 5 fois donc so ngana koti donc ye avanda na nene kwa bi kala mingi te memba lo banga rombo OK ata batu msuba na 17h bakanti bango me ko so batu atongo ya na mo problème te donc so bakoti na YouTube ba ozwa Alexis Ngangala auto sali fits na defao na Kofi Ali Baba azawana ize korala nkamba boya mutabateno yepe mutasali biso likolo ngana sani na kiti OK na respecter ka ba norme ndenge za la troli et puis ba sali ne ba sali voilà donc so ba koti ba ozwa ne rombungu so ba koti ba ozwa su ki sakata générique moza est-ce que est apporté quand même quelque chose na carrière na yo Golf Dikando merci ngazaki souté pour preuve yom to benga na les émissions donc ce que l'on a été au benga tangati oui Laurent na ebisaka yo musique tozo sala bato bazo sala album kitoko bali na pesa exemple za fanatisme était mais so yoki album mineti ya manda je suis et ça deuxième fois dans album kitoko album très bel album mais il a perçu donc voilà donc esa génération photo ndima wana bandenge na moto ezoya ata to moni mwana mo likelela bimi so batazo kumse biso pe photo ndima oso to ndimite ko mabe elinko lo bate bango nde bazo sa bien biso nde to sa mabe o mutakala vraiment na ndimite bali ka na kambasi kamena ata bate Golf Dikando bien parlé alors présenter biso ndeko bozana ye ize korala mkamba donc tam na ye na mouvement super choc de show Rambemba OK akuta bango badagio personnel na kabeli yo liwana ngai osala oyo lingi kama badesana do yende asala likolo OK ba mofiti wana donc ba na mofiti ayemba na kati ote Golf Dikando sale lora mofiti wana po nazoyemba na botama mobali na kokufa yango wana vraiment mofiti nasali nini eloko eite nasala ningo natikeli o maso lukaki
Yolukanga na banzela ebele Sikse koyeba na yo simana ngai na tikeli yo maso Oui. Danger dans cette somme. En tout cas, voilà, belle époque, hein? Taka songa ténor, ye ténor, d'âge ténor. Ok. Danger, si vous faites un mouvement bateau, parce que on a babalo, yaki danger. Mais yo outil, on s'est posé plus. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous de nous suivre depuis Londres. Donc, cette émission est suivie également sur YouTube, Demel TV, Dembanza London TV. Vous avez l'émission avec des brino original, na bosanité Gabimbuta. Les grands Muzombo, moi, na Dublin, donc, bon, l'émission na bino na YouTube, Dembanza London TV, et puis, abonnez-vous massivement. Alors, Ndeko, Lilo, bon, par rapport à Nenge Golf du Kandoye, dans l'émission na Psalem. Allez, le donc, tout ça, qu'on a pour ça, va soutien. Oui. Tu vas soutenir parce que boulot sans soutien aussi maraté. Ils ont un cas de douter, mais là, il y a Serge Makoso. Quand nous avons un mec qui est remboursé, mais quand nous avons Serge Makoso, balance à terre. Ayokio. Oui, Ndeko, continue. Oui, tu continue, c'est un cas de soutien. Au boulot, c'est un peu tu vas soutenir. Et on te dit ça, si tu vas nagal. Oui. To soutenir bord na bino yango ya golf aza fait na biso tongo donc tia benga ki to incita kite to yaki to za déjà na kati ya masolo balobaka ke mbunda ata bayibi ya mokote ko kende boyeba donc to za na ya gabi shoto benga ke ya gabi bino boyebi na kombo ya golf di kando shoto yebi ya gabi. OK, to za ensemble quoi. Merci beaucoup kulutu maneno bomoni izekora nkamba yewana 3 Robert a été soutenir car Banagal Boloba, non, il y a Gabio qui n'a golf du Canada, qui n'a pas été donc voilà ce côté sur YouTube déjà, aux Blokoana, aux Kisakata, aux Anerombungu, aux Wape, dans l'Exingangala. Au moins, ils étaient corrects. Tout ce qui s'en a eu, Bambote, ce qui est allé. Bambote, toujours plus à Bambote, Richard, Joseph Richard, Sek du Conga, Willy Lafouana, Léon Monkonzi, Merlin le Prince. OK. Merci beaucoup. Alors, Golf du Kando, la pièce pour le Tigara. La pièce pour le Tigara, vous avez un bilon dans ma salle de la pièce pour le Tigara, on a ligne de bâtir là-bas, Serge Marco. Tu es ma Toro Kabanango, et Zali dans Toro Kabanango. Toro Kabanango, on a tika manda. Non, tcha. Mamba pièce bateau à la montée balinga bongote. L'orailleuse a sonné les guinées missions tant que mon abattement mon canelama. Pour l'autre manière on va dire OK que le bar sous mamba forme était pour y envoyer mon. Mais pourtant Nazaro mon ami se fait le baraka, c'est mon devoir d'en parler. Makambo yo bateau balobelango bazali. Ba léopard non surtout ba papa gris fait ba musée kindingu ba tondolo ba vs Japon ba jamul kanza ba pem Japon ba saper tout au betara forme. Na linga bino bolobelaka po ezalaka makambo ezalaka esilate makambo yo songa na ye Laurent Fabrice yebisana mambangule po makambo ko molukilanga makambo. Voilà, merci beaucoup du Kando Golf na évité Mikoloza Roya programme na yo golf du Kando ezandeni. Programme na ngezali photo le na le gaso émission mobimba pa na ona le ga 100% ça, ouais. 100% ça to le ga na le ga ngoni. Yomara, tu as planifié. Pour nous, bien. Tu as bien les gars, c'est bien. Pour nous, na sali 2 mois na l'activité. Oui. Voilà, tant na yena mono le spoyum to pendant ça bien mikolo. Merci. Na bi que déplacement bien na morien. Au beta la bango pena donc. Akao beta bango ngam nsa ko zana gwa. Na comprendre que ça ngwa ka circonstance, ça ngwa ndingona. Pour na mono pena que tant bo sali. Na mono pena moi. Donc voilà, donc na rasuro ko beta bango kaka. Ça problème té. Un photo ça la programme na yo. Programme na ngezali golf du Kando na répéter Shenga na Kilonde na siège wana pananga so yé na Mosamba numéro 8 hôtel passage obligé na Kilonde et pananga. Donc voilà, so komi wana toujours répéter chaque samedi. Toujours répéter chaque samedi. Mouvement ezala kaka. Ba petit bazo trengalete. Laurent. Biso taba kilembanzao. Donc ça veut dire ouais nzete mo batumba kimisa bandoki. Mais ndoki ana maseke nzete kimisa. Taba triphasé. Donc 3 phases penda. OK. Donc ndenge na zaboye so benga na oya na beti. OK. Akobanda penda na wendo na ena tabulei papa wemba ofelo mide redi a mixi na golf du Kando.
Voilà, merci beaucoup Golf Dikando, c'était un plaisir de te recevoir. Naebi Jozo qui n'est pas émission de Sigam sous spécial so bien non lesquels biso quand même un message l'équipe. Merci Naebi te sur précision peut-être il y a numéro moi ba remerciement pour excellence Mbongo numéro Zolanda. Serge Makoso vraiment biso mo tete. Ah ojana yo lo ba biso na leki na tangi kombote ezaka nitikaka blasphème. Donc ne rombu mfumu na banga mo excellence Ngunza. Merci pour yom tozo sa kena za abu na sepelaka pour reconnaître bango bayaki na 18h biso bayaki na tongo car le whisky nzumba funeza tranquille Jamul Kanza tolobi to beta forme tina suka vs Japon petit na nga forêt PM Japon merci vraiment ba leopard ba équipe no se beta la forme na lingi bino na pesi bino mbote pour tout maneno nazoya après nazo koma wana José Ndombasi grand pétrolier yom to beta nga José Ndombasi soki yote mon côté na ngiringiri wana merci bazwa waneza badongolomisu Serge Makoso na moni. Merci beaucoup Golf Dikando, merci d'être passé.